parce que ba frappe oyo zo sala na minute oyo ya ba unkande na ba FRDC et banki sur Rwanda a dépêché ba policier na frontière. Mais tozo comprendre te koya ya ba policier wana Rwanda na frontière et pelisi moi nungu na kati ya place politique congolaise. Or ce n'est que normal. Rwanda komi ko bangande ADF akome pa na ye bitumba oyo ezalaki na Congo ekoma na kosalama na kati ya Rwanda. Baya msepe bango bo kitisha pri bazo boya wari biloko bazo kabela bango ya fele lelo secret yebani yo la ministre ndé alobité président namibien na ministre ayebisi yeba yakao biloko na pesa ko fele na tikeli bango ba moi ateki atinyimbo nani na bango wa chapesa ngambongo me bazo yawa bazo vimba nzoka ba pesa bango fele sikoyo ba kwa miko pesa yembongo akende ko pesa mutu ya fele ndo mona alobité gouvernement congolais yak zuwana ba maziba nyonso ngoy yo so moni mutu akabeli yo na ba maziba kuna na mibia kabina ba maziba tozo peshe na ba maziba wana 300 millions ndeza boy 300 millions frigorifiques et uti na Angola Lorenzo alobi mwana mai so biloko kendo benda ba mbisi kendo benda ba poisson kendo lesa peuple mata déjà inondé na ba transport frigorifique et uti Angola 140 c'est combien olobi. La journée mondiale contre la faim en RDC nga ina sina lobi na mwasi na nga akolamba fufu ya munene na memisie na mutu nga imo kona des choses toke ina ngo église tozo lienzela tozo finga Martin Fayulu. Andeko tozolo belalelo actualité oyo eza na terrain ya ba policier rwandais oyo Kakame a dépêché na frontière pour natina kobanga état de siège parce que ba frappe oyo zo sala na minute oyo ya ba unkande na ba FRDC et banki sur Rwanda a dépêché ba policier na frontière. Mais tozo comprendre te koya ya ba policier wana Rwanda na frontière et pelisi moi nungu na kati ya place politique congolaise. Or ce n'est que normal. Rwanda komi ko bangande ADF akome pa na ye bitumba oyo ezalaki na Congo ekoma na kosalama na kati ya Rwanda. Ndentino moni a dépêché ba policier wana na frontière na ye bona ko battre la intégrité na ye pe ko battre le peuple na ye. Pour comprendre ko banga monsieur Kakame. Alors ekoki ko sala pe que soki armée rwandaise ndeya congolais lingamo na ngoma be. Mais le gars les aba policiers basaka kana mission moko ya maintien de la paix ba protéger frontière na bango. Mais FRDC na IPDF bazo continuer ba frappe na ndenga mokete ba ADF ba frappaki na nord Kivu ba Kimaki nord ba Kitina Beni pona na Koyatina ko assiéger Ituri lelo nde tozolo baboye ba frappe se bandili susu na Ituri bazo frapper bango kaka baza na place ko kende te ba Kima na nord ba Kitana Ituri na Beni bazo zwa kaka même frappe tu ba ko frapper na bango. Mais bande ko ayesta félicitations parce que vous comprendre les que vous sala au lieu de sala ba ville morte bo sala ba marche vous comprendre le lot que bino pe boko s'en charger na ADF ndenge botumbi ADF wana botumba pe ba ADF mususu place non soit ADF azali botumba ye biso to soutenir bino. C'est ça un peuple, il faut se prendre en charge parce que na kokima ADF bo bande qui vont s'exposer. Voilà ce qu'il faut faire. Sikoyo ADF faut comprendre que bozali sikoyo ya kolamuka lokola bosutuki na pongi bozi mayele soki boyoki lisusu insécurité ya ADF botumba ba ADF wan wo babanji botumba bango bosaba nyamba na bango te bosape basi na bango te banda lelo na est ngamutu na solo banabino bokangi ADF botumba ye bokangi banji moko botumba ye
bokangi muto ya socha bino mal à l'aise botumba ye parce que boza basi na bango te. En tout cas félicitations et FARDC ne peut pas continuer ba frappe ndenge banji na Ituri bo frapper Ituri bo frapper Beni soki bakei na Sud Kivu bo frapper bango pe makasi frappe il faut ekoba ti ADF akosila na Congo. C'est pourquoi tosengi na ministre de la Défense, gouverneur militaire à Nord Kivu, gouverneur militaire ya Ituri, beaucoup zala na ko accompagner batoyo batelemi parce que bamoni que ba commandant mususu bazole ki sa ADF. Net commandant o ya Beni, o ya zole bake ADF zo ki mo Nord Kivu alekele yao. Mais yo musala nonini. ADF zole kawana yo commandant musala nonini. Alors vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, Bengana ba commandant wana, oyo bazotika ADF azoleka, bazole bapeke ADF alekele yao. Lelo, population se prendre en charge, akomi kutumba ba ADF. Tozo féliciter bango, babande kutumba bango. Peut-être na nzela wana, ADF akokima Congo. Et ça m'a bêté. Tozo sepela na yango. Alors bande kwa Beni na Nord Kivu, na Ituri, bravo. Beaucoup tani na bango, botumba bango. Et ça m'a bêté. Bosa basi na bango te. Ndeba kwa prendre à respecter bino. Le kola commandant sa complice na ba policier, bosi bango, bosse prendre en charge. Parce que tout ça n'a pas ça que bo vivra na kimia. Alors ministre de l'Intérieur a bengami na parlement. Lobby azana question orale ayebi sabiso ba major wana na ba commandant oye bazotika ADF azoya kotambula ndenga lingi azo matazo kita aza inquiété ti population akomi kotumba bango. Alors tozo saluer ba frappe oyo ya ba FARDC na armée ougandaise ba continuer na bazamba nyoso ba sala nzela ADF amwana kaki uniforme ya FARDC liboso na ye batu wana d'ici le 1er janvier ba fêter na kimia kuna pe ba fêter mboka mobimba na kimia parce que mokonzi mboka lobi kimia na est na moyen nyoso tout tokocha kimia na est. Alors ba congolais bozala sima mokonzi mboka o file morte toboyi o ba marche ko barricade nzela o sa mutu ADF tikanzela polele et FARDC aleka akende ko luka ADF misale salama ADF azwam yo population dénoncer ministre ya économie bravo na ye ndena zo yebisa yo boy congolais ko fêter bien botala ngabie na zo lobao congolais azo fêter bien biloko eye belé te ome lelo tozale 40e na to komi le fendete nan to komi le fendete lelo esali 17 tokutana na yo le fende mais loko na zo senga na zo benda mato ya bamiyibi oza PDG ya moyibi président ya parti politique ya moyibi secrétaire général ya moyibi tika biloko abato ya bakabulela bato biloko na bango parce que mokonzi mboka sotinda biloko combattant parlementaire debout congolais nyoso une fois fêté fête ça kaka ya binote petit peuple pe il faut sali nini a fêté. Alors balobi boye to lobi boye na Namibie kuna ministre de l'économie azui bango na piège eloko nini asali asumbi mbisa kochola mbiso oyo ezotambula na mai asumbi liziba il faut ba pêcher siko na kacha liziba wana bazana kacha ko pêcher bolemu nango ezaboy soit ko zo 27000 tonnes na ko pêcher soki mikolo nano ekokite ata 800000 tonnes ko pêcher ezande bon na lobi boye ministre de l'économie asumbi mbisa kochola akesumba liziba mobimba na liziba eza bien. Pourquoi soki ozo pêcher na liziba ba mikolo na yo na ekokite ata 800000 tonnes ko pêcher muto ko pêcher yo te biso na bango contrat eza ya 2 semaines mais na ko pêcher ba mbisi wana déjà to sito komi na combien 140000 tonnes
nde tozokende boye lokola kota eza ya 27 000 soki tokomisi 27 000 2 semaines nano ekoki te biso tozopeshe kaka biso dire na bango 2 semaines ata tokomi na 800 000 tonnes soki ekoki 2 semaines te tokosala kaka peshe. C'est pourquoi omoni bandoki oyo ya ekale bandoki oyo ya inalka na baoyo batekaka bapoisson olie bapesa biso mituka bakende kozwa biloko bango baboyi me mokonzi ya mboka abeti bango eloko ase double crochet bacomprendre te le chef de l'état ye moko na Angola ye wo akoma kuna Lorenzo ateki maloba Lorenzo ayebisi ye yango oyo ezosala mosala te 300 camions nde eza boyi 300 camions frigorifique euti na Angola. Lorenzo alobi mwana mai so biloko kendo benda ba mbisi kendo benda ba poisson kendo lesa peuple matadi eza inondé na ba transport frigorifique euti Angola 140 c'est combien walobi camion frigorifique moko eza mulai lokola Transmac ezo ya 140 déjà eza na nzela 140 camions frigorifiques eza na nzela soit 300 moins 140 etikali combien oyo etikali ezozela biloko ezali koya na babato mosusu alors ata ekomiao lokola bakamion wana eza tokotia na chambre froide soki oyo etikali efandi na camion wana ekopola te ekopola te na camion wana na camion wana remorque wana eza frigorifique ekopola te biloko ekolala wana ata inane bango basalelaka ngoti yango mpe nde bandoka bola neti camion ya bongo etelemi awa na Jizemiri combattant allié atiki mutu alimete asombi atiki oh mais 140 camions nanu kango kolo d'abord asa servite ozoyeke eza ebele 300 camions 140 nanu kango kolo yo zuwa kalufungule zuwa kansete zuwa boye tobandisi kona ba parti politique na UDPC wo na marché masina kuna toche partout tembo ke kopola te biloko eza na friko ekopola ndeni tika Congolais alia te Congolais alia na ye te yo sokanisa ke soko sumbi 2 kilo tomosono usilisa ngote yo na bana nayo 2 kilo usilisa ngote wosi 2 kilo wolie mwana lie mobim bana baliye mibale yo olie mibale mwasi na yo mibale bolie na tongo bolie na miji bolie na poko mais faut kolie bongoti yo sana nsala 60 olingoli ya ndeni 32 ans ya Mobutu ya nsala 3 ans ya Mzee ya nsala 18 ans ya Kabila ya nsala siko biloko ye il faut lui tongo olie na miji olie na poko teme bawo bazocha bakal bazaba demo basi basuki to déboulonner bango na nyoso tu déboulonnage na politique to déboulonner na armée to déboulonner siko to sana déboulonnage social ozomona déboulonnage social oy ba ekale bazokanga déboulonnage social yinali kazokanga déboulonnage social ba enje bazokanga déboulonnage social o ba chambre froide ya kindo kinyoso ezokanga l'état ye moko asui monopole ya biloko nayi sikoyo tozo bando kosala makambo oyo nano mona te l'état bando fixer siko prix ya biloko atelemi alobi kilo ya tomsone 1000 francs yo siko tokotala presque okolobe te bango te baba za ba aventurier bisoko tutokanisaki basana mbongo nzoka bapesa bango biloko fele yo na njuku gouvernement na mibiente alobi basomba kate to pesa bango ya ofele wana tozo pesa bango pona nini tozo pesa bango pona bateka bayele biso mbongo me bango bazoye kokosa biso soi-disant wo tosumba ka biloko ango cher wo zoka basumba kate biloko bazoka bela bango ya ofele bayam sepe bango bo kitisa prix bazo boya wari biloko bazoka bela bango ya ofele lelo secret yebani yo la ministre ndalo bite président na mibien na ministre ayebisi yeba yakao biloko na pesa ko fele na tikeli bango ba moi ateki ati mbongo nani na bango wa sa pesa ngambongo me bazo yawa bazo vimba nzoka ba pesa bango fele sikoyo ba komi ko pesa yembongo akende ko pesa mutu ya fele ndo mona lobite gouvernement congolais yak zuwana ba maziba nyonso ngoy yo so moni mutu akabeli ona ba maziba kuna na mibia kabina ba maziba tozo pêcher na ba maziba wana toza na système ya pas à pas c'est-à-dire
tochepa ochepa tochepa ochepa soko tikali otikali womona net Martin Fayulu atikalite Martin Fayulu atikali azo yebana te aza opposa aza majorité pongi na kacha kuvesi machombe na politique azolala zolota bandoto na kacha kuvesi Kabila ye malembe double pate mutu na se abotolier Kabila comme opposant Fayulu place na yo eza wapi système a pas à pas Fayulu aza mutu ambanga nazo isoke machombe alali pongi azolota machombe na politique kombona ya itopesha yango machombe alali pongi azolota yo se na tango akolamuka yere sona karetar akobanda soki alamukao bokoyoka Kabila comme opposant ndenge nini wo me bandekele Kabila comme opposant yo moto salise opposant lelo Kabila tiki ba liste na palais du peuple oyebi yango na seni Kabila batiki ba liste na seni Djidje Manara lobi tozo sepele lokola tokomi ba opposant toye na ba liste totiki na Congo bisonde ba opposant kuna Kabila azo caresser Fayulu dans le sens de poil petit lala na yo ngana sana biloko anate dans le côté yo bokende kocha bakombo sobo yo atikala kaboy ya ko tikala kabongo Kabila mateliye pongi na ndoto sikoy tango akola mukoko yoka ba marche okoyoka ba marche na ko bandandeni marche aturo oyebi kombo nango bokende ko fotete tango tokokoma 4 jours bokende ko voter muto machombe azoyeba makambo azo salade lisu likolo ya lisu Congolais batela mboka na yo yeba ke bakosa yo te moto akoya koyebisa ke biloko wana eza ya poison ebeba azokosa sa moto alukuta liye mbisi na désordre liye soso na désordre liye kwisi na désordre liye loso na désordre nzala na yo pe il faut ici là tozo fêter la journée mondiale contre la faim en RDC ngai na sina lobi na mwasi na nga akolamba fufu ya munene na memisie na mutu ngai moko na desos tokei na ngo église tozo lienzela tozo finga Martin Fayulu. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.